Alpha's Kitchen, votre chaîne professionnelle, chaîne Bino Oyo et la Kisakabino, le Lenge Kanibalamba, Kabalobi, nulle part ailleurs. Awande Sika Makambozali, et pas à la reine mère, mon boss, Mama Alpha. Babi Mama ya Mutema Monene, Mama ya Bane Bele. Lelo, Telibino surprise, toujours de Salara. Beaucoup découvrir, invité Nabiso Mokolo Lelo ya Zanani, pe Arulambela Bisoni. Kasi avant tout, ndé toujours tozolo banabino, bo s'abonner massivement et puis tant on s'abonner aux huiliens au Kaboli. Opération pesa abonnement na Alpha's Kitchen balobi ba projet za tellement ébélé ce qui bo sungi biso na ko s'abonner massivement na chaîne oyo. Kala mingi te bokomona équipe mobimba ya Alpha's Kitchen na kati ya Brazzaville bo découvrir ba recette nini oyo Elia Marakuna. Balobi nulle part ailleurs, toujours na Alpha's Kitchen. Kima Kinkaka. Depona lelo tolanda bongo tokoyeba nani aza invité ya mokolo ya lelo. Et oui, kaka ndenge bozomona invité na biso yeyo oyo toko sala ne émission mokolo lelo na kena na kopesa mbote papa. Mbote papa journaliste. Papa toko yeba kombo na ye. Ngai kombo na nga Dieu levé, parfois renga ngai Chims. Dieu levé. Oui. Émission na biso oyo ezalaka mingi ya kolakisa kolamba ba recette. Recette nini obongisi biso na mokolo lelo? Recette na biso ya mokolo moi lelo ezali premièrement mipandi. Donc lelo tolia na mipandi na biloko ya mwa mboka mwa solo na dongo na kati. Donc lelo ben eza pena ko yinda lelo donc mipandi moko ya osakana te pour rater. OK. Oui, tolanda ndenge ndeko na biso Dieu levé ya kolamba, ba explication na sa opesa to noter pour tombimisa même résultat ya bimisa. Bongo te. À suivre. Tozali na mipandi na biso yango oyo. Tozali na solo na biso yango oyo. Tozali na gombo na biso yango oyo. To dongo na biso yango oyo. Côté ya ba épices toko sela tomate ya mbuma, tomate na biso ya mbuma yango oyo. Toza na pilipili, toza na feuille comme épice, toza na ail, tozali pe na ndembi na litungulu. Nde ba épices toko salela elubu na biso pona mokolo ya lelo. Tozali pe na huile, tokomi kosokola biloko na biso. Tokataki yango déjà. Biloko yango il faut kosokola yango très bien pour soki osokoli yango très bien te biloko ekozala peut-être mwa zelu mwa mafuta yango esingaka kosokola yango pena comme il faut.
deuxième maille tozosukola yango lisusu mpo esukama bien bien. Na deuxième maille na biso tomoni couleur nango échangé. Maille ya liboso ezalaki na couleur ya moi jaune, mais ya mbala mibale tomoni que couleur ya maille na biso échangé. Tosokoli yango mbala mibale. Awa tozobongisa ba épices na biso ndembi. Il faut kolongola yango basalite oyo nyonso po ezala propre. Longoli yango basalite tomoni awa ndembi na biso ekomi propre. Nde yango tozolongola basalite nango nyonso po tobongisa ndembi. Tokomi sikoyo kokata ba épices na biso na kati. Awa tokomi sikoyo kokata solo. Mokata solo na biso totokisa na kati ya biloko na biso. Awa tozosala ba ail na biso. Awa tozotuta sikoyo feuille na biso. Pona feuille etutama bien esengaka kotia mwa mungwa po etutama malamu. Biso elembi bino mo bomona na kati ya liboka ekomi poussière. Sikoyo tozotia ail po totuta yango elongo na feuille. Awa tosangisi feuille ail na litungulu totuta. Osu tokata ndembi mosusu ya kokata po totuta. Totuti deja feuille na biso tosangisi yango na litungulu na ail. Toyobakisa sikoyo ndembi po totuta comme ba épices tokolambela ebubu na biso ya mokolo mwa lelo. Sikoyo awa tozotia ba épices na biso. Totuti feuille na biso ail litungulu na ndembi. Nde ba épices tokolambela biloko na biso ya mokolo mwa lelo. Awa tokata litungulu
tokosala sauce na biso na dongo dongo. Oyo litungulu ya sauce. Awa tokata tomate na biso oyo tosala sauce. Awa sikoyo tokata dongo dongo na biso. Awa sikoyo tozobaola biloko na biso. Tobakisi mwa moke mpo biloko na biso ekomaki mwa kilo. Sikoyo tobalisi biloko na biso elembi deja. Awa etikali kaka toya kosala sauce mpona biloko na biso. Sauce na biso oyo tosali totie litungulu na tomate ya mbuma ya pamba. Sikoyo awa tomate na biso ya mbuma elembi. Ntango elembi tozwi sikoyo gombo na biso to dongo dongo toye komélanger yango na kati ya sauce. Tomélanger yango boye pourquoi? Pour mwa zeli ya dongo dongo et limwa awa na kati elemba elongo na sauce na biso. Totie mwa mungwa sikoyo tozela dongo dongo na biso elemba. Awa sauce na biso ebeli elongo na dongo dongo. Sauce na biso esalami kaka na tomate ya mbuma na litungulu. Totie gombo na biso na kati mpo elemba. Oyo nde tobengaka sauce blanche. Sikoyo tozosangisa yango na biloko na biso. Awa sikoyo tozobakisa mwa mungwa mokie na biloko na biso. Dieu levé, topesi yo merci mingi tomoni mpenza ozwi ntango na yo ya kosalela biso recette kasi eza na bandeko balandi biso na mwa retard. Okoki kosala mwa rappel nde nini ebandaki? Oui, merci nano mpo na parole. Ozwaki mipanzi na biso tosombi mipanzi tosombi ba épice na biso nde yango wana na nyonso wana nde lambi
sauce na biso ya lelo elongi na biso ya beaucoup mpona parole tozwaki panzi na biso tosokoli yango bien ozwi tosokoli panzi na biso bien totie na nzungu toseli pei litungulu ayi ndembi tomate ya mbuma tosaleli solo na gombo nde sali nyonso ozwaki feuille na biso ozwi otie mungwa totuti feuille elembi tozwi ayi totuti na kati ya liboka totuti ayi litungulu ndembi totuti ba épice na biso nyonso ebeli très bien tozwi yango totie na nzungu solo tozwi yango tokati solo na biso tokati yango très bien tosokoli solo tozwi totie yango na kati wana totokisi yango nyonso etoki elembi deuxième étape na biso ezalaki ya sauce tozwi sauce kaka ndenge ezalaka comme liquide tozwi huile na biso totie na moto litungulu na biso tokati après toye kozwa tomate biso tozwi yango tie na talungu na esika ya tomate osaleli ya mbuma moto mosusu akosala ya bwati to eza interdit te donc ndenge choix na ye mpo ngai nasaleli kaka bio donc tomate ya mbuma tozwi yango tokati totie na sauce tomate na sauce esangani après toye kozwa gombo na biso tozwi yango ale totie donc gombo ou soit dongo totie yango na kati ya sauce tobaloli ti gombo na biso nyonso elembi zei nango wana nyonso ekauki elembi après tozwi sauce wana tosoki yango na kati ya biloko na biso nde totie na moto kino ebeli à 100% biloko nyonso ebeli kitoko nde yango okomona awa après présentation na biso. Question nange ezalaki eske recette oyo eliamaka kana fufu to moto mosusu akoki kozwa melo mosusu eliamaka na kwanga na kemba ou soit loso donc ndenge kaka yo moko okoki komona. Mama Alpha azolanda yo liloba na oyo ekozala nini mpona mama Alpha ye moto asalaka po ete émission esalama okoki koloba nini? Topesi ye merci beaucoup mama Alpha Kitchen de place ozali salam biso yango oyo. Ok, merci beaucoup. Est-ce que dédicace c'est ça? Oui, dédicace ekoki kozanga te na pesi famille na ngai mobimba mbote bato nyonso bayebi nga mbote famille Kabongo pesi famille Kabongo ancien Kabongo mère Mushia donc bandeko na nga nyonso frère na nga Zoro docteur na baye nyonso bayebi nga Emery Maldini Bazki na Sephora na Stéphanie na Loriane bandeko na nga nyonso na pesi bino mbote. Merci beaucoup. Ok, bon appétit à tous. Merci. On dit ma coûte que mon bal m'entendant bien vraiment ils ont tout commencé pas quand nous n'en avons Mais c'est que tout commencé ils ont vraiment donc avec qui n'est pas terme sous mais le but c'est qu'avec qui on est un sous ça pour le parce que on dit mais mon bal là on le voit moi aussi il a vraiment oh vraiment chaîne ezosala mosala malamu ezosala vraiment mosala malamu ezolakisa vraiment bato ebele ndeni na kolamba besinga boye bazwi susu moyen plus na biloko oyo papa na biso alakisi biso vraiment merci na kolo chaîne oyo nzambe apambola ye
akende liboso pour ke apesa biso susu baidea ya koyeba susu kolamba te. Kombo na ngai mama Lauriane. Vraiment ndenge papa alambeli biloko eza bien makasi. Vu que eza kaka babio asaleli bio mais eza goût makasi. Eza vraiment kitoko. Donc soki ezalaka keno bino ko bato boza mosika kuna te kuna bokomeka goût mais kokinga komekisa bino. C'est trop bon. Eza vraiment kitoko. Na sepe nango makasi. Eza mipanzi balambi yango na gombo basangisi na solo. Basangisi yango. Donc ndenge epesa kaka déjà donc ça dit kitoko déjà na ba image bo kitoko tina mo. Donc c'est très kitoko. Eza vraiment bien. Nadège azotala yo nini okoloba mpona ye? Mpona ye nakoloba place oyo azali asalaka effort chaque fois ya kotalaka babiloko oyo elekaka na chaîne na biso mpona ke non donc mpona ke mwa baba 1 plus azwaka pe parce que loka babiloko nde eza kutu bato ebele bayebaki te ke balamba bakosangisa mpe gombo na solo maintenant lelo siko nde toye nde koapprendre mpa papa na biso ke basangisaka mpe nde yango tomoni mpe baresultat ebimi kitoko. Donc mpa mama Alpha non premièrement nanu mama bambote na yo napesi yo et des deux mpona makambo nyonso bozolakisa biso kolamba vraiment merci beaucoup bosala kaka bongo parce que biso mpe bato biso mpe toyebi mpe kolamba te mais non tomonaka ata nde bosala boye nde biso mpe tokoki mpe koapprendre un plus mpona donc mpona barecette mosusu toyebi te ekosunga biso mpe na avenir na sepeli makasi na makambo oyo nyonso toomona ezokosunga biso makasi. Eh oui, tokomi bongo na suka émission na biso bosepeli nango makasi oyo wapi bomoni ndenge nini ndeko na biso auti kolambela biso elubu kitoko balobi mipanzi batia dongo babilo en tout cas soki bosali kaka ndenge expliquer biso wana bokozwa même résultat au biso tozwi balobi et pas ba voisin et mwambe kotizelu bakatani bazokoka lisusu te kasi epai ya la reine mère balobi tozomata tala biso baémission yango ezocontinue kaka ndenge nayebisaki bino na ebandele ya émission oyo ete baprojet eza telema ebele kala mingi te bomona équipe na bino ya Alpha Kitchen na kati ya Brazzaville na confirme bino pena na kati ya Brazzaville bomona ba recette oyo elambamaka kuna boko découvrir yango nulle part ailleurs kasi soki olingi orate yango te chaîne na bino yango s'abonner massivement au partager lien bandeko nyonso basabone kaka ndenge bakongo balobaka ande lusakoku po tokende liboso lusakoku po tokende liboso babi chaîne na bino nde yango oyo Alpha Kitchen soki bosepeli na émission mokola lelo bopesa merci mingi epai ya mon boss la reine mère babi la reine ntongo bazoloba la reine donc la reine mama Alpha pembeni na ye bongo tozobona papa Menga ceux balobi la reine mère donc papa Menga c'est un roi balobi le roi papa Menga esika ozali topesi yo merci mingi balobi régie finale na biso esimbamaka bongo epai ya mwana mokonzi babi mwana mokonzi aza mokonzi otali mama otali mwana olobi eza eloko moko babi eza bongo Nadège mwana ya mama Alpha babi yende mutu azo simba régie finale pote émission bon landango na ba moite na besengo nyonso esalaka bino ntango bolandaka biso topesi merci mingi epai ya Nadège topesi merci mingi epai ya cameraman nanga oyo abimisaka nga yoyebi toujours epai na bino kuna balobi bongo papa na Ofranel eza bongo Onil Zola napesi merci mingi na équipe technique nyonso oyo accompagnaka ngai ya Alpha Kitchen merci mingi na communauté congolaise mobimba oyo boza ko s'abonner pe bozo partager lien balobi bosala ngo toujours parce que ba surprise ezebele boko mona ba surprise na bomona te nulle part ailleurs kaka na Alpha Kitchen babi kuna mwambe kotizelo okoliango te na bazeli kokate
awa nde esika makambo ezali. Topesi merci mingo na bandeko na biso nyonso. Bon, oui, esengo ezalaka makasi soki tokomi na ngonga oyo tosepelaka makasi ntango bolandaka biso, bozolanda biso, boza kosabone, ezosala biso esengo makasi. Kasi mpona mokolo lelo émission na biso esuki awa oyo ezalaki bongo présenté epai à votre humble serviteur Dieu merci Luansa, babi Luansa. Dieu merci Luansa, serviteur na bino oyo azaka toujours na souci ya koservir bino mpona mokolo lelo tosuki awa et à la prochaine. Bye.